ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo pimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta beta te nasaya Yesu nayo nakoma yo Yesu haleluya yasikulanga haleluya pesolonga na makilana yo mananga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipada oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama Salina kokufela na ila maltete Yeso kinona mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga lenga te na saya nzambe lisusu na tepate pate alliance za makasi Chacun de nous, des générations, c'est là comme toujours nous la parole, on ne peut rien faire sans vous. Donc nous allons demander à notre docteur pastoral de prier pour le repas avant que chaque état de aille se servir. Donc nous allons une petite prière en ce moment. Mettons-nous un peu dans le calme, s'il vous plaît. Saint, là où il semble encore nous envoyons sur le Aleluya,
c'est pour vous en gérer. Mais la première étape, enfin la dernière étape, l'avant-dernière étape, sera que le couple va danser, ouvrir le bal, et ensuite, nous allons tous danser. Est-ce qu'on est là pour faire plaisir aux mariés? Vous êtes vraiment là pour faire plaisir aux mariés? Mais nous, on a besoin de maman de se répéter à ce moment-là, va se réveiller. DJ, Jacine Koumé, Sakana Namo, Prophète Limisa, il a dimanche. Come
Thank you.
Gracias.